Salut, bienvenue chez Irsil Beauté la TV. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos et au sala malamu mingi. Donc quand tout le basso zambano ali bosso, au s'abonner, au commenter et au sala malamu makas. Alors au boza komona wana ezali Naomi Barcelone, Barcelone ya ba Naomi o azali bongo comédienne na biso, comédienne ya mboka na biso Naomi Barcelone kande bozo mona na lingo. Donc wana papa zado babi pa Naomi Barcelone papa azali RK Mutianga mobali na ya depuis. Alors le lot ozo beta di solo ya Naomi Barcelone donc ozo beta la bino o boyebi na o boyebi te chez Naomi Barcelone. Alors nazana di solo moko e ko sekisa bino lelo concernant vie ya Naomi Barcelone. Moi mobali o bozo mona pembeni papa ya mwana na ye papa ya Barca. Babota mwana moko na Naomi Barcelone kombo na ye Barca basangisa kombo RK Mutianga basangisi na Barcelone nde isalaki Barca. Alors Barcelone abimi na famille ya pasteur Mukuna, papa na ye azalaki leki ya pasteur Mukuna. Barcelone aza mwana ya pasteur, donc papa na ye azalaki pasteur, azalaki mutu bongo o abandaki ko banga nzambe. Alors Barcelone aza troisième na famille na bango, aza mwana ya suka. Aza vraiment mwana suka babota bango deux filles garçon moko ye abimaki bongo mwana ya suka. Kande bozo mona Barcelone na makamne makasa azaka nango moi ba fier na ye moi ki bébé azaka nango. En tout cas aza vraiment bébé makasi même pas na bango maman na bango azwaka ye bébé boyebi bino moko na bakongo na biso soza mwana suka ndenge ezalaka. Donc maman na bango azwaka ye penza bébé makasi. Barcelone akola na mingi te malgré za na bébé na mais akola na mingi te et pas maman na bango azaka toujours na bizeti azaka toujours lokola mwana kande bomona ba rôle na joie wana et pas na bango pe azalaka bongo. Alors lelo toye banano Barcelone na RK Mutianga bakutana aneni et puis bakutana wapi po ezana bate belé bazolo bake Barcelone alinga mobala poto Barcelone kutuboye Barcelone kutuboye Deo na ye kubeti le bino li solo, deo na ye kusulisa bino concernant vie ya Barcelone. O bomona o eza mwana ya Barcelone na kombo ya Barca bébé o vraiment akoli papa na ye atikaka ye mukie makasi. Barcelone aza célibataire te, Barcelone azali bongo marié, donc aza mwasi oyo RK Mutianga apesila ki dot, donc ba dotaye déjà, ba pesila ye mbongo, ba pesila ye biloko ya libala. Alors Barcelone akutana kana RK Mutianga, ça fait déjà longtemps bakutana kala. Donc mobali na ye ya bomwana kande balobaka Diego Kao na ye yo RK Mutianga. Alors batebele ba considérer ki Barcelone mobulu, batebele balobaki ne kaza mobulu po mobali na ye azwaki temps vraiment mingi na poto bazaki na temps ya kokuta na mingi te po Barcelone akendaka poto toyebi mais et ça là qui vraiment moi mikolo ebele depuis ba voyager ki na maman Olive ba ye ko voyager ye na coquette sasa et ba wumelaki pour que ba voyager les sous. Alors tout monde qui internet concernant relation à Barcelone na lalu batu ba ki balobaki ke Barcelone kutu patati patata na lalu ba soupçon bimaki belé que Barcelone a komaki kobima na lalu. Alors ezalaki dans kaka lukuta comme ka internet ezalaka nango koluka luka ka makamde batu balinga ka ba déstabiliser Barcelone na RK Mutianga. Mikolo uti koleka lisusu toyokaki batuka balobi o Barcelone ndenga zawana na mobali na ye kutu bazalaka te kutu RK Mutianga na poto abala azana mwasi na ye abosa na Barcelone be batu lobaki oyo esengelaki kaka baloba po congolais tozaka na biso ka bata biloba. Alors lelo Barcelone ye yo na mwana na ye bake na poto ya France bakei kotala papa na bango. Alors nde baye boye est-ce que Barca akotikala to akozonga to landa awa to koyeba vérité nyonso. Alors ce zambano ya diboso okoti na chaîne na biso kande to yebisa bino bo sabona bo commentaire bo la kaka ezara bien okoti omoni place fini rouge bakomi abonné donc au s'abonner na yo omoni pe place batie signe j'aime ou aimer na yo vidéo okepe place batie mwangonga moko wana o activer yango pomba la sima tango to tia be mission o raté te ekomela yo directement.
Alors, Barcelone et bandaki ndenge nini pour que akoma kosala théâtre. D'abord, Barcelone aza diplômé, assis sa classe na ye. Ba para na ye batindaki Barcelone na université. Abandaki université atangi première année. Atangi deuxième année. Mais comme Barcelone na mutu na ye azaki déjà na boule ake kosala théâtre, boule wana déjà ya théâtre comme ekota kiye azalaki vraiment na posa na ye akomane ka star akomane ko bandosa ba théâtre Barcelone ayaki koboya kotanga donc aboyaki université ba parents na ye babondelaki ye otangi déjà 2 ans etikali kaka une année pour que osilisa. Alors Barcelone aboyaki po azaki na ye na posa akoma star alingaki na ye akoma star ya mboka na biso donc aboyaki na ye akokaki na ye lisusu ko continuer te. Alors ba parents na ye pe bazaki na autrement ya osala te batikaki ye balobi ba forçera pe mwana te malgré papa na bango azaki na passe makas na motema bino moko boyebi kaka ba réputation ya ba star na biso ya Congo ndenge ezalaka na monde lelo kutu tomoni mamba théâtre changé mais na kalezaka bazaka vraiment na ba réputation ya bien te so monika moi moso sala théâtre fi wana ndumba fi wana bwebe bla bandaki vraiment ko traiter ba fille ya théâtre bandumba. Alors lelo kutu tomoni est développé bazo traiter bon sous bandumba penzate et changer nango. Alors ba parents Barcelone bazaki contenté moi na bango akende kosala théâtre. Donc ezaki likomo ya grave na famille na bango ba maman na bango tombokaki famille papa na bango famille maman na bango ti batata mwasi ya Barcelone ba bondeli papa na bango na maman na bango balobi tika mwana asala vina ye. Tika mwana asala choix na ye comme andimi alinga sala choix na ye oyo eza bongo théâtre. Alors botika ye botala ye ndenge akokende nango ti na suka. Et voilà le loto mona Barcelone akoma star comme ezaki rêve na ye ya depuis bo mwana abanda komona ke angai pena na université esimba nango te mais ngala moni pena ki bongai boso na koto na masola théâtre nyonso bina filé donc kao. Barcelone ayaki kokota na ye na théâtre nde lelo tomoni Barcelone akoma oyo azali. Donc nazo signaler bino que Barcelone aza na chaîne na yemoko aza patron ya chaîne na yemoko Naomi Barcelone TV. Donc aza patron ya chaîne na yemoko akota ba film na yemoko elekaka na chaîne na yemoko. Alors asalaka epa na yemoko na chaîne na ye akendaka pe ko sala epa bato mususu soki babengisi ye mais ming Naomi Barcelone asalaka ming na chaîne na yemoko. Alors RK Mutanga na Naomi Barcelone babandaki ndengeni tolanda. Bolingo na ya bomwana babanda depuis baetid, depuis Barcelone abandaki kotanga, depuis Barcelone azalaki na humanité, nde balinganaki na RK Mutanga. Donc RK Mutanga azal mobali ya liboso o Barcelone alingana vi na ye. Na yebike mingi bako dute, na yebike mingi bako na yebike mingi bako loba. Barcelone aza muluba pona bosinite na yebise bino ke Barcelone aza bongo mwana ya muluba donc mwasi ya pembe o akota ngungi na ndako te ezayi wana Barça. Alors babandana mobali na ye depuis na temps bazo tanga bazaki na humanité nde RK Mutanga amonaki mwana kitoko azo leka mwana kitoko mipende pembe opo Barcelona banola tableau na mikuse depuis kala. Ezaka te po Barcelona akoma comédienne nde akoma ola tableau ka mikuse. Donc Barcelone vi na ye akolaka bongo epa na bango alataka neka bloko moko ya mikuse. Alors papa na bango kuta silikaka ndenge ni mwana boye nga naza pasteur mais mwana elateli moko bien te elateli moko boye mais papa na bango lobi ti atikaka na ye. Et c'est par là que batu ba traitera Barcelone mobulu batu ba traitera Barcelone fille penza fille légère et moi so pena mobulu batu ba traitaka ye mobulu par rapport ya habillement na ye. Mais habillement ya mutu il accepte que mutu azaka mobulu. Barcelone aza mobile na moko on bongo na kombo ya RK Mutanga. Alors mobile wana balingana ka kala donc kala wana Barcelone azotanga nde RK Mutanga a
pusanaka na vie ya Barcelone. Alors aza Diego Cao na ye kande balobaka o pena découvrir donc a découvrir masolo aza Diego Cao na ye wana RK Mutsanga. Alors ezeko komake Barcelone akomaka nazemi ya RK Mutsanga. C'était pas facile et pas na bango ba tombo kaka makastala kaka usente mwana ya pasteur donc ezaki vraiment opesi mbwa aboyi nde RK Mutsanga ajijaki bon akende kose la Barcelone prédote pour que eya kaka ekava eto bibisons na Congo ceux qui moi si ba sente na bango yoseli ka prédote e bomba para déjà moi mambibile ayaki koseli la Barcelone prédote et puis azaki facture akendaki na facture nde yango ya kosala ke papa na bango akita mwa motema mokie malgré kanda malgré makambe bele mais papa ayaki kokita motema Barcelone pe kwa mazaki na ye de star dans makila star kati na ye to mona kiye akataki musala pete Barcelone ti ya continent musala na ye ti Barcelone ayaki kobota jeune fille na ye. Alors Barcelone abota ki bongo bébé Barca, bébé moko kitoko mwana kande bomuna ye azaka très joli Barca azwa papa Barca azwa mama donc ye asangisa na ye asangisa penana papa bona mama bon kaka nde bakombo na bango ezaki kokana kaka ndenge pe mwana azwa mama na papa aza déjà mwana moko kitoko. Alors eki koleka bane eleki bane mwana pazokola malembe bongo toye komona RK Mutsanga alobaki a officialisé relation ya ye na Barcelone. Ale tomona ki directement libala ya Barcelone et salemaki. RK Mutsanga a officialisé ki relation na bango a memaki biloko ya dot azwa déjà facture kalatanga salaka prédot aye kosomba biloko ya dot aye kosomba nyonso. Abala mwasi na ye na nyongo te abala mwasi na ye na biloko nyonso complet bapeselaka Barcelone. Donc Barcelone ti bomona ka ye na TV ti bomona Barcelone yengaka na yake na gauche yake na droite ti bomona Barcelone lata na ye bilona mikuse bo mobali na ye ayebi yango aza au courant nango donc bien mobali na ye ayebi ke mwasi na ye alataka na ye biloko ya mikuse donc ata yo nanga to ye to commenter to fingi Barcelone pour la télé na ye to yeba ke RK Mutsanga esi apesa na ye permission donc RK Mutsanga azaka na ye d'accord na mwasi na ye alata oyo ye alingi. Alors bayaki ko balana bapesa ki biloko libala to mona ki feti milulu ezaki eke zongi to moni ba princesse to moni tous les comédiens azaki na fête ya Barcelone to mona ki façon babinaki ekei ezongi. Après libala ya Barcelone batu bakoma ko zila Barcelone a voyager batu bakoma ko tala Barcelone a voyager te to ebika biso ba congolais nde to zaka soki mutu surtout abali mobile na poto to mwasi na poto bokomika ko tala yango ye nyanga ko voyager te azaka ka batebele bakoma ekozela Barcelone kotala Barcelone mais nzambe pe ayaki kosala grâce Barcelone alobaki ayaki pe kosala émission lobi bozelela ete o voyage o nini aboyi ne ko voyager te mais azana musala na ya munene o ye asalaka na Congo donc akokika kotika mbala moko te kaka pour mbala moko a voyager ki abandonner musala na ye donc comme balobaka chaque chose à son temps Barcelone abandonné kozela temps na ye donc elingi ko l'accepter pe que le long de Barcelone akei poto ake pour du bon akozonga te to mona de Barcelone akenda déjà France ayaka déjà Belgique akenda déjà to mona donc akenda Belgique et France mba boso si je me trompe pas akenda ba Belgique to mona bangona coquette na Belgique to mona pe mama ni mama amemaka bango na Belgique. Alors azaka na bizelo kutana na mobile na ye babimi mobile abimi na mboka msusu pas bimi na mboka msusu ba kutani bango nyonso. Et lelo nzambe asali Barcelone grâce à Niati France et à Telemi Penza liboso ya libenda so pezaka libende so pezaka kopali so pezaka ba carton et o wana ba benga ngona kombo ya Tour Eiffel rêve na bango nyonso so ki ba kepoto bakanga kaka photo na Tour Eiffel wana kuna obomona ngo ya ngwana na songe so pezaka libende na yeba te so pezaka carton to kopal na yeba te ba benga ngo
Tour Eiffel donc li bende de gloire donc yango na penza elo mwa makasi ezelo mwa makasi okangi soke Paris okangi photo place na te se koza lukuta se ko uti lufu ya Barcelone ye wana akangi ba photo na li bende wana oyo laksaka penza ke muto oyo alekaki na France isika tomoni Tantine Karine pala akangi ba photo na ye. Alors Barcelone na mobile na ye babanda na bango lilote babanda na bango kala. De mobile na ye ayebi mwasi na ye bien mwasi na ye pe ayebi mobile na ye bien. Ata lelo Barcelone atikali 10 ans na kini. RK Mutianga atikali 10 ans na poto. Toyebake ata boye na masolo lukuta o bakangi Barcelone na mobile o bakangi Barcelone boye soki boyeli RK Mutianga ba photo ya bolumbu ya Barcelone teke o bakangi na mobile ta ba photo yango akotikala na ye ko boya mwasi na ye te po bolingo oyo ebanda kala depuis na école depuis baolata uniforme nde babandaki bolingo na bango donc ba boya na kaka te po mutu moko boye songolo aye akoti aye alobi likambo. Alors Barcelone na mwana ye ba se retrouver na poto bat balobi ke Barcelone ake ko sundola mwana pour que ye azonga. O Barcelone sundoli mwana na poto. O Barcelone ake ko sundola mwana pour que ye azonga. Ah bandeko. Mwasi nini oyo akokeka sundoli mwana na ye ya zongi. Boloba ke Barcelone ake kotika mwana ye pa ya papa na ye soki pe eze ya solo. Me boloba te ke Barcelone asundoli mwana na poto ye azongi. Mwana oyo papa na ye azaka na poto suka akotika la kana atande ba yebwe. So babike ba ozonga. Me toyeba ke lelo te lobi te mwana oyo soka linga ya poto. Aoyaka poto. Po papa na ye aza na poto. Alors soto bato kota bien na makambo o etali mukanda. Poto mona bat internet nde balobaka ke RK Mutianga zaka na mukanda te, yango Barcelona umela akendaka poto te, bandeko nanga bandeko poto makambo lo baba ebi. Pona kozwa mukanda na poto ezaka facile te. Eza lipa na nguba te. Eza kate loko oke na Congo oke na kabine ya appel osengi téléphone sa l'appel eza bongo te. Eza vraiment difficile pour na kozwa mukanda na poto. Alors, eza difficile elingi koloba te ke RK Mutianga aza na mukanda te. Po biso ba Congolais to yaka tolobi sans ko vérifier, sans ko yeba ke est-ce que maman loba eza ya solo to ya lukuta. Alors esika onga mwana confirmer bino ezate po na yebite RK Mutianga azana mukanda to azana mukanda te. Donc nakoki ko confirmer bino eloko oyo na yebite na ya ko confirmer bino. Mais o eza vrai eza ke RK Mutianga aza mwana ya poto ya tongo ake poto lelote akenda poto kala ya bakala. Alors so ezaki ke po azwa mukanda akozwa mukanda po aumeli makasi na poto ya France. Bato baloba poto ya France ezaka li sekite eza ba jeté mais poto ya France eza bien koleka ba poto ebele. Alors Naomi Barcelone bakena mwana ye kovanda epa ya papa na bango soki ba osala ba séjour soki ba ovanda libela ezo dépendre na bango ezo dépendre na biso bata réseaux sociaux te po Barcelone akepa likangu na ete akepa mwana tata mwasi na bango te akepa ya mwana ya mama leki na bango te mais akepa mobali oyo apesila ye mbongo epa ya baparent na ye akepa mobali oyo apesa biloko libala nyonso complet akepa mobali oyo atangaki mbongo apesaki na maboko ya Pasteur Mukuna oyo a remplacer bongo papa na ye. Alors wana ezalaki bongo vie ya Barcelone télé-réalité ya Barcelone auto outi ko bete la bien. Donc aza film moko bien. Barcelone azaka na film moko bien. Bato batretaka yera bongo Barcelone ni penze Barcelone ni penze. Donc eza na ndenge na ye azaka na film moko bien asolaka na ye bien ayebaka na ye ko solola na bato. Bato baloba mingi Barcelone bison stoloba ngo Barcelone ba théâtre na ye peneza la kali likolo eza Barcelone mesa na ye kolata babiloko mikuse mesa na ye ba vi na ye loyengete ba vi na ye kolatela na ndenge ye alingelaka. Alors eza nango normal soki na théâtre na ye bato baolata pe ka lolenge ye alingaka eza nango normal po ye amonaka na yango babete amonaka na ye yango problème moko te. Alors merci beaucoup na balandi nyonso
o balandaka Irsil Botelo TV. Merci na ndenge bozaki wana ebele pona ko soutenir biso pona kolanda émission oyo. Alors ces ambano ya liboso otombe na chaîne na biso kande to senga bino bo s'abonner, bo commenter, bo liker et ozala malamu mingi. Donc abonnez-vous, commentez, likez mes vidéos et que ça la bien mingi. Merci, bisous à tout le monde. Bye.